olakisa kanga inzela yesika ngai nalingi yezamoyo ngai nalingi na motema. Et voilà, bonjour, bonsoir, na balandi ya chaîne Nabiso Moussa Kolishako TV. Topé Sibino Bambota trop bisikanos bozwami et puis ba s'abonner na nous te bo luka lolenge ya ko s'abonner pe botala ba mama kitoko boye tokomi kozwa na bémission makasi na ko présenter te bino moko bo yeba ye na kombo na ye pe na kati ya musala na ye oya zali ko sala azalaka sala kanini ateka kamalewa to akendaka na ye Brazan. To ebite. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Est-ce que vous présenter le bossa balandina yo? Merci beaucoup. Kombo nanga mama Mirna. Mirna Kataliko. Kombo nanga mama Mirna Kataliko. Mama Mirna no sala ka musala nini? Na société, naza enseignante. Oui. Natangisaka bana école maternelle. Oui. Mais na musala nzambe na moyembi. Oza moyembi? Naza moyembi. Bon, pe oya kokoma moyembi lelo oyo. Obandaki lolenge nini po ya kokoma obandako lula nani na koyemba na eto obandako kokende ba église mokezaki na kati ya lupango biake tutututu yamoko yebi. Bon, koyemba nazalaka ko mutu nazala kosepela ne mingi na koyemba wana na mwana muke kulanda munene ote na petit. Ah, mwana muke hein? Petit muke. C'est ça. Donc nazalaka kosepela mingi na koyemba ya maman Marie. Marie Bissam? Oui, oui, paix à son âme. Ah bon. Yende mutazaka ko inspirer nga makasi, nazaka kosepela ne vraiment mingi. C'est elle qui m'a poussé d'ailleurs ya kolinga vraiment makambo yemba makasi. Neti na nzembo ya maman Marie na neti na nzembo nini? Nzembo na ye oya liboso oya inspiranga eza nzembo ya reconnaissance. Au groupe na yo? Oui, oui, eza groupe na ngai. Eza groupe ya combien de personnes? Toza jusque là toza kaka 3. Naza na coach na ngai papa Freddy Mabiala yende mutazo coacher ngai. Et puis naza na bande konanga bango moko ba se présenter maman Sarah ainsi que papa Odon. Tous travailler ensemble na bango. Oui, bande ko soki moto moko moko akokusa na awa ami présenter liboso ya balandi o baza kolanda bino partout dans le monde. Oui, ma chérie poussa na moi muke. Poussa na pemena maman. Au katami mutu de GC katami. Pourquoi si bata maman a na so ebisi balandi na yo? Kombo nanga salaka. Kombo nanga sia Sarah. Naza chantre. Msana sala ya mwana. Est-ce que maman a se pesa quoi bien? A se pesa nga makasi na yembeli na ye, a se pesa nga vraiment. Afuta ka yo pe. Bon. Bible obi msala nzambe ne mte futa biso.
kofuta wana vraiment te encouragement kaka. Mais jamais kovanda na ndako penza bazoko eselo na kati ya ndako ife moi eloko moko quelque chose ezalaka. Kasi on a solo ba encouragement ezala nango mais kofuta vraiment ezala te tozelaka nzamba futa biso. Ça va, merci. Ok. Ndeko mususu soki aki kopusa na doyen okopusa na mwa mukia liboso ofanda na omi présenter liboso ya balangi na yo nyonso kombo ngai nabengami na kombo ya frère Odon Zola. Frère Odon musani nosalaka pembeni na mama naza chantre epai ya mama Mirna à part yango osala combien d'années? Bon toza nano tobandi kala mingi te presque tozokende déjà 8 mois déjà je pense. Yo po leka na majabu te bon nandoleki te mais soki opportunité epesameli biso tokoleka. Yo po kosala biloko esamaki kuna. Bon eza impossible te. Ça va, merci. Ndeko mususu soki aki kopusa na coach okopusa na pembeni na mama. Oui, merci ndeko. Toza na coach. Coach akomona mukia bo. Ah, nzambe tanga ponaki Samuel azalaki na petit. Nayebaki koko yana makamba Samuel kaka. Ah, donc muto azanye loka nzambe batala age na ete. Ok, komi présenter libosa balangi na yo libosa papa Michel Chako, maman Julie Chako, maman Antoinette Dembo et Julie Chako. Moi si on zamba zwaki tapona kokela. Voilà, moi je réponds au nom de frère Freddy Mabiala. Donc mon nom c'est Freddy Sambu Mabiala. Okochaka nini? Ba coach baze belé. Bon nga ya naza match ba nini ba ibenga zali. Ba coach mususu ekozala nini ya nzela mukuse yo moko yebi tokei. Nzamba salanga ngolu ya kozala na moi sagesse kota musique et naza pembeni ya mama Mirna ça fait 10 ans. 10 ans ambo. 10 ans. Nzamba sali su ngolu to ka moni na mandefo ndenge zobima. Amoni ti mandefo ezobima nzamba sali pe grâce même côté ya kosala musala ya nzoto boyi tosala kesika moko ngane toza ba enseignant donc a bénéficier mingi na part nanga boyeba na partir toyebani non toyebani na makambo nzambe aprendre makambo nzambe mais biso susu na société moko donc c'est un peu ça. Ça va, merci coach Okiko Zalaka wana au déplacer na nteto zongeli mama moi mukie. Oui mama toyoki ke Olanda mama Marie Misambu oya tika biso déjà. Mais voilà on a eu kaka ngo neti ya mama mo boyi. Mama nini? Neti ya mama moko boyi moko yebi. Mais kana ko yemba ta nzembo moko oya Marie Misambu. Ok, na zoyemba nzembo ya sœur Marie. Soki boki ko accompagner mama na moi musique ça va. Et ça la bien coach isimbaka biloko ndenge ezala toujours. Oui. Na zoyemba na coach na ngai Yahweh. Oui. Coach na ngai ya ebi na zoyemba Yahweh ya sœur ya mama Marie. Parce que eza nzembo pe o inspiraka ngai mingi. Tozoyemba elongo na coach na ngai Yahweh. Ça va, merci. Musique. Colombian
Mwaza ngotanga makila Asabagi ilabana Yesu Ozoki lopiko Oh mama Ça va, merci maman, ça va, merci. Soki totikeli oti butu ekozwa biso ape tongo ekotanela biso. Toyoki mwa mukeke Olandi Marie Misambu mais nayoka neti voir Maman Laura Mbongo yete. Bon, Maman Laura Mbongo pe na yembaka ye parce que voix lourde na ye azaka na une voix où eza lourd kilo ya voix na ye on a sepelaka pe nango. Sepela nango. Na yembaka pe ma. Na yeni oyo yembi. Oyo oyembaka ngo bien. Bon, oyo na yembaka bien. Ndakoy ko loba mélodie na motema nanga. Kumisa yo titre peut-être ko kimanga menga na loba ngo ka motema nanga. C'est ça la chanson. À part wana Jéhovah. À part wana nzembo moko wana na okola. Nzambe nanga. Azali na bomo na wana pe lisusu. Ça va, merci maman. Surtout pour ça na biso ka ndamo na kata ya émission na biso. So na majabo yo kendaka te pour ani pe naoki koza nanu elengi. Mais kuna bapona ika bilenge siko kenda majabo te pour ani. Pe okimaki makambo wana kete ekoya kozala ke o pezaki ka bilongi ya kopona ka ya boye kaka. Ba umisa yango te balekisa yango show. Okimaki yango po obieni. Bon, nakimaki majabo te. Tango baki kosala appel à Madiabou, c'était déjà tard. Naki komona déjà ba émission bandi koleka. Ce qui opportunité ne pesa maka avant et que na baki ba voiser moyen à kosala ngo, je pouvais aussi venir. On a koya na Madiabou. Mais malheureusement, naki komona déjà émission tant besoin enrôler en tout cas na ba quitter. Mais ce qui occasion ko pesa mela na kokende. Yo sala kaka. Madiabou ngi sala kaka. Si ezali. Siko nini ya malamu oyo bukaki na kati ya Madiabou? Ata ndenge ozaki na kati na bango te. Oyo na zwaki ya malamu na Madiabou d'abord na sepelaki na inspiration oyo bayembi oyo ba gagnant bazalaki 60 wana oyo bazali ko prester oyo bayembaki oyo bazali ko yemba. J'avais aimé ndenge Madiabou abimisaki bango. Donc Madiabou abimisi batu oyo bazalaki ata na moyen ko bimate. En particulier Rodi Mabiala, c'est mon frère. Wana za petit frère propre ya coach na ngai. Donc Madiabou abimisi batu oyo bakokaki komona na te. Donc eloko na sepela na Madiabou plus c'est ça. C'est quoi na ba membre jury na bango? O sepela ki mingi na nani? Na ba membre jury na sepela ki na maman Rosni Kaiba, c'était elle ma spécialité. Na sepela ki ne makasi na zo sepela na style na ye ya ko coacher ba yembi na ye. Et puis na za komona kazaki na sentiment tetango azo sala azo juger ba yembi. C'est quoi ba oyo sepela ki na bango banani? Ba yembi na sepela na bango. Te ka ba jury wana. À part maman, à part maman, on a sepela bango te. Bon, au Koloboko sepelate c'est trop lourd, mais on a mon qui moi timide, des qui maman Sandra Mboui, il pas ça qui n'a côté bien, mais na mon qui trop timide, timidité na ye kaka wana nde, mais à part ça ba on nyonso ba côté qui très bien. Non, ça va côté bien. Et puis moi misala o les cas qui si ma que frère ayeko tomber pe maladie, biloko les cas qui na katane c'est pas ça qui au makasi. Bon, malheureusement, na landaka vraiment makambo na penzate. Moi, j'ai plus suivi au eza positif. Ba bloko eza ki négatif na s'intéressa ki nango penzate. Nini ozali komona na kati oya ba oyo tozali ko benga ke basali ya Nzambe pe émission na biso kombo nango basali ya Nzambe bazonga na nzela. Yo moko yibi yango très bien. Oui. So nini ozali ko lendisa pona basali ya Nzambe bazonga na nzela na misala o bazali ko sala. Mais ce qui totali na kati ya ba musicien o to benga ba musicien mokilina o ya Nzambe banani pezo moni moi en tout cas pardon pour na terme mitakala trop libanda ya banani. Bon, merci pour la question. D'abord pour la basali ya Nzambe ndenge bolobi. Vous savez la Bible dit na yo po lobi yango. Oui, ndenge ngai pe na lobi, Bible lobi to juger bango te. Likolo nde ko juger bango sauf biso toza ba observateur tozomona tout ce qui se passe. Mais musala na ngai en tant que musali ya Nzambe eza nini eza mpona kobondela mpona ba oyo bakwei
mpona koki kosepela te komona mosala ya nzambe oyo azali koinspire nga babimisi banidité na ye libanda boye ça choque ça fait mal babimisi obiaka ye moko abimisaki wana eza vie privé na ye na kokota te Ça va. sauf ça fait très mal ya komona biloko ya bongo mais mpona ngai atake mosala ya nzambe charge na ngai eza kobondela mpona bango kosimba bango mpo bakoya te kobondela mpona bango mpo batelema parce que mosala ya nzambe ezala nango kaka na bitumba bongo. Oui, mama nanga ese oyebi ke soki otamboli na moyibi sukasuka ozala moyibi wana eza adage ya mokili ya bana nzambe te. soki omoni mwana na azotambola na kuluna yo okosala nini? soki namoni mwana ngai azotambola na kuluna na opekisa ye na oloba nde atambola so na kuluna te wana mwana na ngai bibi na opekisa ye siko ndenge na ta oyo osali na coach soki coach azala misala mabe ese coach aza mwana na yo? coach aza mwana na ngai te, c'est mon petit frère, c'est mon coach. Soki pe nazalaki attaché na coach en tant que coach nanga, c'est mon petit frère en âge. Mais soko mona nga nazala attaché na parce que d'abord aza na vie oyo ya malamu, aza kotambola na kobanga nzambe, aza mutu asambelaka et puis libota na bango mobimba baza na inspiration ya koyemba. Ndo mona nga nazala na coach nanga ti lelo 10 ans, ndenga esi bino 10 ans toza a tosambela cité Bethel. Bandi koyemba awa na baleli awa donc na bali pena na maboko ya coach nanga mukula mariage nanga pe na yembaka na neti nzembo nini oyo yembaka peka na coach na yembaka nzembo ya Marie kaka na yembaka nzembo ya associé ya onde na yembaka jour ya mariage nanga nzembo on te uto yemba to te on a yemba mata mwa mkepeto raisonner jour ya mariage wana to raisonner jour wana. Quand tu finis bouton on a tout sauté. Ça va, merci. On a déjà maya miso zotambola yo na miso beaucoup raisonner c'est ndenge tozalaka na ye et puis moto moko balulaka ya salaka ba misala ebele asala pe théâtre atongisa bilamba est-ce yo pe o mekolaka moi ba misala mususu mari misamba banda ko sala non à part musique kande na apprécier pas na c'est tout. Le groupe moko ya théâtre boy soki ba bengi oke o jouer ata moi deux tableaux moko boy o mari misamba asalaka est-ce ko kendo sala
eza domaine na ngai te théâtre ngai ezaka musique nde eza domaine na ngai nini oza kolendisa bajeune oyo bazali kolanda bino nsima bon eloko ya liboso nazolendisa bango kobanga nzambe nanu kotambola na kobanga nzambe eloko ya liboso nazolendisa bango ya mibale monde eza lelo eza monde eza très drôle balanda influence te balanda te parce que ye ayembaki nga mpe nayemba mais batala kaka bazalaka na ekuta nzambe oyo nzambe azoyebisa bango bayokaka kaka ndenge nzambe akooriente bango batambola kaka na kobanga nzambe conseil ya kopesa bango kaka yango wana seke paster oyo bateyaka mateya mpenza ekotaka na kati ya motema merci beaucoup ya liboso papa na ngai moko papa Michel Kayimbi ya mibale papa na ngai papa Maurice Mwanzo ya misatu papa na ngai papa Enoch Muyunga. Quatrième, c'est papa Pasteur Dalo, il y a Philadelphie. Cinquième, maman Nangaï, maman Joël Kabasele. Merci. 4 musiciens, il y a Mokili, Oyo Zalaka R Moko Boyo Vandi, Poyo Kinze Monae, Penza Kete, Moto Penza Ate Inga Mwa Mouké. Bon, Koyoka, c'est un peu dur. Musique, Koyoka, c'est un peu dur, mais sauf. Ce qui est dans la musique, comme Mutazo Yemba, Maloba, O est dans la sanité. Maloba o ezo édifier batu. Je peux koyoka yango mais na oyemba na ngate. Neti ya nani? Na yebi bakombo la bango te franchement na yebi bakombo la bango te mingi na yebi bango te sauf na mona ka mona bon bakombo nde na maîtriser te franchement. Ata moto moko yebi te. Mokoleli ana kishasa. Naza mwana kin mais bakombo la bango ekima nga makasi. Ça reste zobanga nzambe to Kofi Olomide. Kofi Olomide. Esili. Neti na malobani no yo yebi. Te na kanga malobani te franchement. E bongo RD Amisi. Te. Mo banzembo na yo anese ya libala oyoka kango te. Te na yoka ngo te na chaka ngo kate. Na mona soko zotala coach soki alinga signaler eloko moko. Te pona prière. Pona prière hein. Bon kala mingi te to chité na biso. To mona ki bino bozalaki na makita moko. Na kati ya makita wana babengaki yo neti nani? Babengaki nga en tant que musicienne. Frère nanga moko David toyembane kala wana tosabana mike papa David o azali koningana wana. Ouais azaka koya na malweka mingi toyemba na ye. Tozaba benga ku toma lokofi ya malweka. Yenda bengaka ngai pona kende ndo monaka biso toyembaka kuna na. Ndeto kina kipe koyebana kuna. Nde escape tokende koyebana kuna. Okozongisa mwa merci na bambote papa Michel Chako depuis Canada aza musakoli aza pasteur musala toujours na chaîne ya ba pasteur yando mona toluka kete basala nzambe bazonga na nzela. Merci papa Michel Chako, merci beaucoup kuna na Canada, que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que au pesinga opportunité ko mona leo na monde mobimba na pesi bino merci beaucoup. Mama Julie Chako. Mama Julie Chako wala conseillère na biso liboso. Ya yo yango yo merci beaucoup pour nabino mama Julie Chako. Mbote pa balandi na yo na papa na ndako na ebite soko kopesa komona sonde nini mwa numéro na téléphone soki bato balingi balanda yo. Na pesi mbote premièrement la mobile na ngai monsieur Mouawa de Gaulle esika zali nzamba pambola ye parce que permettre ngana monana liboso ya batu. Na pesi mbote na toute ma famille catholique. Maman colonel, grande sœur nanga pesa maman pasteur Chantal, toute la famille catholique onyoso na pesi bino mbote, na pesi mbote na patron nanga musala, chef nanga Itilulu Mwanda, na pesi mbote na batu nyonso en passant papa nanga Michel Kayimbi, na pesi merci parce que eza grâce ya papa nanga Michel na église, da sali kelo na mona na bino. Soki papa pesa kinga permission te, na koka koya awate. Nazo pesa vraiment ba merci ebele papa Michel Kayimbi na maman Rose, la femme de notre pasteur. Merci papa Eli. Est-ce que vous avez la question moko o biso to tuni yote oyo yebi na kati na to oki ko lobelango? Malheureusement non, sauf numéro nanga téléphone. Oui. Eza 09 plus 243 09 090 37 30 339. Obosani mutu moko pesa tambota ta merci. Ok, mutu pe na bosani makasi kopesa merci eza papa nanga Eli. En tout cas papa Eli na pesi bino merci. Bosali ke nga leo na yeba na papa Chako
kuna na poto bosali ke nayebana na bato ebele oyo ngai nayebanaki na bango te. En tout cas, je vous remercie que le Seigneur Dieu akanisa bakisi ebele sikosepelisa balandi na yo na mo eloko moko ya mokie natikela yo awa mpe bakoti balandisa mwa mokie. Oui, merci na balandi nyonso ya Musakoli Shako TV. Tosepelaka ta nyonso totelema liboso na bino bakomatere na bino tosepela makasi tolanda yango oyo bomoni ke te tobeti libaku boki kolimbisa biso baoyo nyonso bakozwa te oyo ya kolanda émission na biso oyo bopartage yango partout mpe sere na biso aza na susi na bino makasi bino mpe boza na susi na ye natikeli ye plateau na biso asala mo eloko moko ya moke asepesa mitema na bino. Motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai yango ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka se yo makolo nanga esika basusu bazina ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika basusu bazina ngai nalingi eza moyo ngai nalingi Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.